bonjour na bandeko nyonso bazo occasion ya Olanda video ya Mama Bijou na mokolo ya lelo ngande kola bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'or. Mama Bijou d'or aya pamba te soki ayebese ke ayeko salela bino eloko. Ayeko betela bino lisolo ube ayeko lambela bino. Na mutu nyonso to okuta na video ya Mama Bijou pour na mbala ya liboso soko s'abonner na Bidor TV te. Mama Bijou d'or aza ko inviter na Bidor TV, s'abonner na Bidor TV. Mama Bijou d'or aza besoin ba 1+ na bino. Mama Bijou d'or aza besoin bo emakaba émission nanga bo partage Mama Bijou aza besoin nanga bo partage ba vidéo nanga pona etala marapo Mama Bijou aza courage ya kosa ila rabino ba émission pe pona kolambela bino. Mama Bijou d'or aza na pona osala ba publicité na bino ya mutu nyonso toza na posa Mama Bijou d'or asala la publicité ya eloko na yo pourquoi pas luka Mama Bijou d'or osala la publicité ndenge ka oyo kolinga ndenge pe Mama Bijou d'or a kosa la publicité. Nazala besoin ba masolo na bino Mama Bijou d'or beta ali masolo soki bo pesinga lisolo nde Mama Bijou d'or akobeta. So nazo beta masolo te c'est que naza vraiment na masolo te be masolo musu bazo pesa nga nazo sepela na ngote yango bozo mona moi silence moke boy. Pona ba émission na biso ba amsia naza ko inviter bino chaque dimanche bozala wana pona bo talaka émission Mama Bijou ya ba amsia ezaka pona ba 1+ parce que ça na batu mususu bazana bakawana ebele bazana bandaku bazibukaka ba amser na bango bazwaka te mais kana nkotala émission Mama Bijou chaque dimanche ta mususu parmi ba amser bazobima au mona amser moko o motema na yo ekosepela et puis obengi naza naka pona bino bo soutenanga de bo soutenanga merci na babone nanga nyoso Mama Bijou d'or azopesa bino vraiment merci donc na osala musala kande la prometa ki bino a penza buzoba izala te Mama Bijou d'or lelo na ekolakisa bino recette ya ngai eza batu mingi babenga kinga na privé Mama Bijou d'or ngana lambaka ngai mais na sepela na ngai te ngai pona osepela nango il faut lamba ngo malamu soko lambi yango malamu te moye po sepela na ngai eza légume moko eza la kitoko eza la bien basi azemi mingi balinga yango mutu soko za neti malade monoko yesala neti grippe banini olienga yokoyoka bien donc eza pe eza la vraiment bato baliaka semoule soko sali vraiment ngai na olambi yango kitoko kolia penza fufu na yo malamu donc ngai elamba makana mafuta ya huile ngai eza na bato mususu batikala lelo tina lelo kolamba ona mafuta ya mbila ngai elamba mara na mosaka ngai elamba mara na midele ebele lelo Mama Bijou d'or na laksabino simple modèle ya kolamba ngai na lamba ngai na otiango mbisa koka donc botala ndeni Mama Bijou d'or akolamba lelo ngai na ye en tout cas bo s'abonner massivement na Bidor suivi bozala jamais dessus nazo laksabino nazo bandala nous présenter bino biloko ni onga na olambela ngai et puis bo mona ndeni na olamba ngai nanga tina suka parce que soko lambi ngai malamu te moyen po sepela nango pe ezate donc ngai eza légume moko eza lokola matembele donc soko lambi yango kitoko te donc eza penza pe kitoko te quoi donc c'est ça à suivre botal oui quand na lobi siko na présenter bino biloko nini onga na osalela ngai na mokolo ya lelo parce que ezali légume moko ezaka kitoko makasi mais soki oyebi kolamba ngo te en tout cas ekobonga pe te donc Mama Bijou nazo lakisa bino nazo banda d'abord na ngai nanga ngai ya Mama Bijou yango yo eza nango ka liboke moko ngai ya Mama Bijou yango yo na lakisa bino ndeni na olamba ye Mama Bijou d'or na zwi litungulu nanga kaka moko litungulu nanga yango yo na kati ai nanga ai zaki na opeka dembuma ya pamba ya ai Mama Bijou d'or naza na mwa ndambu muke ya poireau nanga yango yo et puis na se préparer na mwa pilipili nanga ya vert matungulu ai poireau et puis pilipili nazwi mbisa kokauka nanga na sina tokisi yango malamu na sukoli yango bien mbisa kokauka ya Mama Bijou yango yo Mama Bijou d'or nazwi aubergine nanga kaka moko na kati aubergine o eza aubergine yango yo na kati ye Mama Bijou d'or comme épice na otia nanga ka muscade na mwa bol o naza na vegeta ezali awa na otia vegeta ndambu et puis mafuta huile pona okalinga na obakisa mwa ndambu ya mungu muke pona tomate okoki kolamba na ba tomate oyo ya okoki kolamba na tomate normal comme po okolamba na tomate ya linzanza oyo eza pele na otiaka mwa ndambu na kati
biloko mama bijou d'or yangwana sikoyo na lakisa bino ndeni na obanda kolamba ngai nanga mama bijou d'or na zwi nzungu na kotokisa ngai nanga na mukie il faut ngai oyo etoka après bon mona ndenge mama bijou d'or akolamba ngai na ye na zwi ngai nanga na tinga ngai nanga na nzungu na tie mwa ndambo ya mai na nzungu nanga mai nanga penza eza nango kaka moke eza nango kaka baawa sikoyo mama bijou nalingi natokisa ngai nanga ngai oyo ekotoka natokisi yango bien epuis na olakisa bino ndeni mama bijou akosala ngai na ye ava akalinga à suivre. Oui, bomoni ndenge mama bijou azotokisa ngai na ye bomoni ndenge bakasa wana eza minene etelemi mpona bakasa wana ezala bien mpona ngai na biso il faut ebonga mpona ebonga nazolakisa bino ndeni tokotuta ngai na biso soki olambi ye mibimba boye ekotelemela na sani ekozala kitoko te ngai na biso il faut kotuta yango moke epuis bokomona ndenge ngai ekobima nazolakisa bino ndeni na otuta ngai nanga parce que eza bakasa minene donc ngai nanga etoki nango ka mwa ndambu sikoyo mama bijou alinga aleka sikoyo na mosala na ngai ya kotuta. Oui, ngai ya mama bijou yango wana ka nde nauti koyebisa bino ngai nanga vraiment eza bakasa minene bomoni ngai aza na bakasa ya minene moya kolamba ngai boye ezali te ekozala malamu mingi te ngai ekobonga te il faut koleka sikoyo na kotuta ngai comme mpo kokotuta ye kaka na nzungu boye emoni kaka nde nazosala te kosala ye kaka boye na nzungu ntango ozotokisa ye okokosala ye boye comme mpe okoki kotuta ye na liboka mama bijou aza na mwa liboka na ye ya mokie na olakisa bino nde ninga na kotuta yango na liboka mais soki oza na liboka te okoki kofinafina ye kaka kozwa ta na yo ya kofinafina ye kaka na nzungu na yo boye ndenge mama bijou azosala avant okalinga ye osalisali ngai na yo boye ozwi mpenza temps bien ya konika nga kutu namoni ebandi deja kutu konikama ya kozwi temps ya konika yango na lutu na yo ya libaya niki ngai mpona okalinga ngai malamu kolamba ngai jamais osombi kaka ngai aolo bandi kosala soso bandi kosala bena ngai na yo moye ebonga ekozala te sikoyo mama bijou d'or ninga lakisa bino ndenge nini nakoki kotuta ngai nanga bamama mingi na poto toza na baliboka te eza nango grave te so oza na liboka te sala modele mama bijou d'or alobi ekozala mpe kaka malamu mais il faut ozala vraiment la patience ya kofinafina ye malamu na lutu na nini na yo ya libaya na kati ya nzungu na yo ozotuta ti okosanti mpenza ke ngai na yo elembi mama bijou nalingi natuta na liboka. Oui, liboka mama bijou yango oyo ka ndenge nalobi ke mama bijou a préféré kotuta yango na liboka na ngai yango oyo nautaka nango Congo liboka ya moke yango oyo mama bijou sikoyo nazwi ngai nanga na kozwa yango ndambu ngai na ngai yango oyo natie na liboka mpona ngai ya mama bijou ebonga mama bijou alobi il faut kotuta yango soki otuti yango na liboka te ozwi na yo ta na yo ya kotuta yango na nzungu mais nga telema naza na liboka nanga na préfère kotuta yango na liboka bon moya kotia yango na kotuta yanga oka likolo ya réchaud ngai oyo nazotuta ngai nanga nazotuta ye il faut kokendeke na bacoin boye ndenge mama bijou azosala tuti ngai na yo mona ngai soki olambi ngai ekozala kitoko mais soki olambi ngai eza na mwana mwasi mobekala yebaka kolamba ngai te nakabeli ngai ake nango na ndako ayi mama bijou oyo legime nini opesi ngai legime nazolamba ezotelematelemaka na nini non ngai mpona olamba osepela nango il faut kotuta ye soki otuti ye na liboka te otuti ye na nzungu donc c'est ça ngai nanga première elemba penza mpe lokola ya potopoto te parce que soki kolemba ya potopoto nakoki koloba lelo bomixe ye mais elemba ya potopoto te mais osenti penzaki ngai
afinani finani mwa muke. Première position na première tour nanga yango esili nango ngai nanga yango yo par rapport ya wana tala ngai akomi mwa kolemba aza susu bakasa ya minene te ngai yeyo na tuti mbala liboso na tie mupanzi na zui su deuxième tour na tie na otuta ngai nanga boye. Après nako kalinga ye siko so alambi ngai nanga ekobima kitoko. Mais soko kalingi ye non soko tokisi epete ozue kamba mo otie na sauce ngai na ekobima kitoko te. Soki po tuti ete ngai pe ekozala kitoko te. Donc ngai mama bijou yango yo azo fina ye kande na lobi. Bo s'abonner na Bidor TV parce que penza to lambaka. Mama bijou à lobi ay kanaka tek un jour ozana et ozana YouTube ala ksa kulamba et ya namuka bongo no elingela kisaki et ya kika pona ko aider ba mama o baza ko apprendre tina lelo et puis na ba jeune fille oyo baza ko bota matam su na poto ko pesa ngai et puis ayebite ndenya ko bigo banda ko sala so ko tika na Bidor TV okomona ba recette ebele mama bijou assez alamba. Tozaka ko continue parce que bibuka kulamba eza ebele. Deuxième tour nanga esili ngai nanga penza finani kitoko. Mama oyo lamba ngai otutaka ete en tout cas mukolo lamba ngai meka ko sala ne mama bijou asali et puis okosepela okomona différent na modèle oyo to lamba kaka ya milima telemi omona penza eza différent nga mutu alaksanga ko sala ngai beba tuta eza mama oya botinga abi bijou mema kaliboka na yo ndeko lambi ngai beso lamba ngai il faut tuta kaye mukie pola ngai mama lobi na ngai putain on azongi na poto na ye na sali na moni ke oui mama na biso azaki na raison modèle nga bande ko lamba ngai na oyo ya ko tuta eza différent donc na bandi su ko tuta au troisième fois donc ngai na ya suka yango yo azo tuta ngai na liboka quand pe na osai la bino su vidéo ya lituma la nga quand pe na ko tuta on a liboka oyo quand pe na ko mixer ye na mixer donc on tala kaka ndenge nini ekopesa parce que lituma penza bonga ifaza na se oza ko donc oza vraiment ko tuta makasi bon biso pe banda ku ya likolo donc il va au déranger ba voisin quand pe na ko sala na mixer mais nazala liboka nga na ko tuta pe tomate donc il faut ko tuta pe matungulu liboka nga yango yo moi s'il faut ça la complet c'est bon na sisi troisième ngai nanga mama bijou alobi ezala poto te mais otuta ye efinana par rapport etikala bakasa te ngai mama bijou yango yo mama bijou apelisika moto ka nzungu na tokisaki nzungu pe nazo kalinga na fungoli déjà moto nanga liboka oyo na kotia mai yango yango mute ko servir nga tango na ozana besoin ya mai na otia na liboka nanga o na otia sko mai na kati tango na ozana besoin mai na ozaka na besoin liboka oyo pona eza na mwa bangai muke na kati pona edenga ya kobakisa mai ngai nanga yango oyo ngai nanga finali kitoko sikoyo nazotia ngai nanga na tinga ngai nanga na moto na lingi sikoyo nasala sauce ya ngai nanga abandi na mafuta huile mafuta nanga huile yango na tiango ka mwa ndambu pona okalinga ngai mafuta nanga huile yango wana na olakisa nanga dimo na kati ngai nanga yango yo na tie mafuta nazwi aubergine nanga yango yo quand faut ko mixer ye mais nga na préférer moi aubergine ezala bon ba emonana ndenge nga na lingi comme ko mixer ye ndenge ka yo kolinga ko lipe ko mixer aubergine na otia mais nga tellement lokola ngai nanga pe na tutie nazwi aubergine nanga mibimba na tie aubergine nanga
na kati ya ngai na ngai. Nazwi sani na nga oyo nasalaki matungulu, ai na mwa ndembi, na poiro na sopi na kati ya biloko na nga. Natie na pilipili ya mbuma te, pilipili ya mbuma na nga na bombie. Pilipili na nga na mbuma yeyo na kotia après so na moni biloko banzo tokande na tie pilipili oyo. Na balole siko na tikali na nini ya kotia kaka tomate na mbisi ya kokauka na mai. Tomate na nga yango oyo nalobai ko mokolamba pe na ba tomate ya frais. Nga mama Bijou na préféré lelo na lamba na nga na tomate na nga ya pele ya linzanza. Tomate na nga yango oyo, tomate na nga nazwaki oyo tosala yango pizza. Eza déjà basi ba kata kata miki eza ya mibimba te, eza basi ba kata kata. Donc tozala na deux sortes ya ba tomate, muso ezala ya mibimba, mais o mama Bijou azui ezali déjà basi ba kata. Na tie tomate na nga ka ndambu, eza kutu moitié te, mwa ndambu kaka. Mama Bijou atie tomate na ye. Nabandi kobalola yango po esala lokola ekalingama malamu. Ntango ozobalola il faut kozume moto, sinon okozikisa biloko, ekokalingama même pas mais biloko eziki. Nazime moto na nga ngai ya mama Bijou yango oyo nabaloli yango bien. Sikoyo lokola si natiaki ai, natie matungulu, natie mwa poiro. Après sikoyo mama Bijou yeko bakisa épice oyo nga na moni mpona na bakisa, na moni nakotia na nga ka muscade na mwa ndambu na nga ya vegeta. Mama Bijou alobi mwasi akangama na épice te, donc épice ezala mpenza mpe obligé te, ezalaka o motema na yo esepeli. Oyo eza vegeta na nga nabalolaki awa. Mama Bijou nazwi mwa ndambu na nga ya vegeta, mwa ndambu kaka nakotisi vegeta na nga na kati. Biloko na nga yango nazokalinga ngai na nga. Mona ngai oyo kozala ezala kitoko makasi par rapport olambaka ngai boyo sombi ngai leyo wana ukotisi na sauce obandi kolamba ye. Non, il faut d'abord kozwa temps ya kotokisa ngai na yo. Otokisi ngai na yo, après otuti soko za na liboka te, otuti ata na lutu, otuti ozwi ta ekotuta tuta kofina ye, après oye kokalinga ye. Donc ngai mama Bijou yango yo. Siko nazwi siko étape na nga ya mbisi na nga ona sina sukola ye bien, natokisa ye nga natokisa bongo. Après na tie na congélateur, so naza na besoin kolamba nazwi ka ndambu na dimension oyo na kolinga. Mbisi na nga yango yo, mbisi okauka na tie na kati ya biloko na nga, na kati ya ngai na ngai. Mama Bijou doit alobi kala mingi te aola kisa bino recette ya lituma ndeni basalaka banane mais ya kokalinga te, bitabina makemba ya kokalinga te mais ya kotuta. Biloko ya mama Bijou yango yo, ngai na ngai yango yo. Siko na komi na kompo gotia ye solo. Mama Bijou na tina nga solo te, na tika aubergine oyo. So nazaki na solo na kokai pe kotia solo na kati. Siko mama Bijou do na lekaka na étape ya kobakisa mwa mai pona aubergine nga wana elemba. Après étape lisusu ya kotia pilipili na nga likolo. Biloko na nga oyo etoka bona ya olakisa bino ndeli biloko na nga ebeli. En attendant d'abord natia na mai. Natia mai na biloko na ngai. Mama Bijou doit conseiller bino soko zolamba ngai na yo, il faut fina ye bien, il faut tout tailler pour ngai elemba. Nazwi mai na nga na baki na bombe na liboka. Mama Bijou do le saleli vraiment makambo ba Congo. Tuti biloko na nga na liboka. Ngai yo na tie mai. Atie mai pona biloko na nga o ba matungulu ba nini elemba kitoko na mbisi wana marine na sina tokisa ye mais alemba. Ngai mama Bijou yango yo. Siko na kobi na nini na koyoka mwa mungu na nga pa na tieka vegeta mukie. Mungu ekokite.
et puis soko tout soko senti penza ngai ekobima makasi par rapport au lia et mibimba. Hein, il faut tout parce qu'on a occupé penza ngai mo ya bien. Ngai mama bijou. Na temo ndamba mungu alanga na biloko nanga. Na fungoli na zongi sisiko moto lisusu na nef pona ebela noki. Na temo moto nanga na zongi si na nef. Biloko mama bijou yangoyo. Siko mama bijou na lingi na tia mwa pilipili nanga likolo na kanga mufiniku après mama bijou ya lakisa bino ndenge nini ngai na ye ekobela. Donc mama bijou alobi mayele ba lukakango avant kozwa ba recette ebele koyeba kolamba il faut s'abonner na Bidor TV. Mama bijou alobi te ki aleki basi surtout na lamba mais na lobi biso surtout za ko apprendre. Muto alaksenga kolamba ngai biza mama oya botinga. Pilipili nanga yangoyo na tina kati. Et puis nakangi mufiniku nanga. Donc kala mingi te na zongeli bino pona lakisa bino ndeni ngai nanga ekobela. Oui, bino moko ba mama bozomona ndenge ngai ya mama bijou esobela. Ngai ya mama bijou vraiment ebeli kitoko makasi. Soki ozolamba biloko boye il faut pona oyeba ki biloko na yo ebeli, il faut komeka mwa litungulu, omeki mwa aubergine, omoni ke biloko na yo nyonso to wana elembi nde lakisi ke biloko na yo ebeli. Biloko mama bijou ebeli, mama bijou siko na koyi ko servir on a sani botala. Ngai nanga penza ebimi kitoko makasi na mama nyonso to olambaka ngai na yo otutaka te mikala ni kotuta après oye mona différence ekozala par rapport na ndenge otutaka te na ndenge mama bijou atuti. Mama bijou nga mona lingi ba biloko nanga honnête ba aubergine mona na boye na sepeli ezala boye quand peut kokozwa yango aubergine oniki matungulu oniki biloko nyonso tu oniki okotisi na kati na mama bijou na sepeli biloko nanga ebima boye na liango boye lokwa na liango na likemba na lia biloko na ngai boye biloko mama bijou ebeli. En tout cas, ce que tout tire au monde est sali quand même moisé, et sali bien, et bien ici vraiment ngai nango, surtout en ngai lao, tout ça sur la photo. Et moi, aux oliens ngai, aux oliens battus sur aux oliens nini, et ça n'a ngai té, et ça n'a l'autre côté, mais ce qui est tout tire, on soit vraiment moi résultat ya malamu par rapport au tikaye mibimba. Donc ngai mama bijou ango na mbisa okauka. Donc dans la kisabine na sali ndenge nini ekobina. Ngai yango esili, na la kisibina na sani. Ngai okoki kolia ye na makemba, kampo okolia ye na kwanga, okoki kolia ye vraiment donc accompagnera bien na semoule. Pourquoi pas na loso parce que koti ba aubergine, et koti mbisa kokauka, na loso pe koki koleka nango, lenga na ko préférer lelo kolia ye na makemba. Quand pour rouler na semoule, maman bijou alobi vraiment na Bidor TV, vous allez toujours là parce que vous allez jamais dessus quand on est na polita abino parce que vous allez vraiment ezo salama, abonner nanga merci na bino, vous s'abonner vraiment massivement na Bidor TV, vous continuer ko yebisa batu ba s'abonner na Bidor TV, vous partager ba vidéo oyo, vous emaka na za besoin ba commentaire na bino. En tout cas, maman Bernadette na Orem, tous ensemble parce que yo penza ou la kisa abonner na yo, obenga na privé. Pour nous appeler ça ma félicitation, c'était là vraiment un comportement na yo parce que soutenir maman bijou. Donc nazo pe sa merci na batunyo surtout ba soutenir anga. Donc on va commenter na ba YouTube, on va benga anga na privé, na moni maman na biso bijou la blanche na Congo. Na yo ka maman Viviane Kala yo pour commenter na YouTube, maman Ariane, maman na biso Fatou na Belgique, moi ça papa Jean-Marie. Maman Jolie, en tout cas merci Nabino, nandenge bo soutenir maman bijou, nazo pesa mbote na famille nanga nyonso, famille mosi bijou mosalinga bino mingi, na pesi mbote na ba makopi nanga, na moni maman Meji na quadrate, na moni maman Jolie, na moni maman Maggie, na moni bijou la blanche na Congo. Na pesi maman leki nanga Mado spaghetti mbote, na pesi ya Lili Bessa ba bisou, na pesi pe ya Derek Mosi na Suisse ba bisou, na pesi mutu nyonso to ayebi bijou ba bisou, na pesi pe groupe nanga ya ba âme sœur. Groupe na biso ya WhatsApp ya ba âme sœur quoi. Na pesi pe bino nyonso to mbote. Na pesi lisusu mbote na groupe nanga ya ba mama ya première classe, na moni maman Angèle, na moni maman
Oui, napesi maman Angèle Mbote, napesi maman Ghislaine Mbote, ba maman surtout à première classe, tous ça vraiment ensemble. Maman Bijou alobi pour continuer ko emaka ba recette nanga, ko tala ba recette nanga parce que maman Bijou do alobi donc moi quoi moi ko lamba quoi. Ngai maman Bijou do yango esili. En tout cas, vraiment, maman Bijou dans le barnami, vous allez jamais dessus, boutique à la cause à la jamais dessus. Donc, bon appétit à tout le monde. Bisous, à la prochaine.